toza na pete na mokali toza na pete à cause ya Bodiana soki tozalaki na la police eza ndenge mosusu général yo yaki kena yoko tika Bodiana pour intervention ya bakuluna mais bayaki pour na viol bayaki pour intervention ya bakuluna te bazo kote la biso na bandako var même nga mama na zoloba na koma tina te pem kokangayo bakanganga babetanga na façon moko ekokite na yebite mais général oza mwana mboka toza bapaya te o mabele na biso tokoki konyokwa mateto ko mabengra na mabele na biso toza ba Rwanda te biso toza ba na Congo toko sepela na mabele na biso comme il faut oyo ndenge basala kinga ono soto zomona sans makila ne ba menacer kinga bakatanga bilamba ne ba betanga na koya kala gwe na zo bate pona na se trouver en hôpital oyo no soto za makila ne basala kinga na photo oyo à l'hôpital mais après mais pendant l'événement ezali pe au moment la image surtout les sur place tant que média bozo zwango so de bakota so na kati église à la grâce lelo ka jour bazokisa kié ezali ko la jeudi et vendredi nde baya osala action de pana ibanda biso pas la jeudi na église ba frère balala ki veille ba koti bazui ba téléphone nyonso na kati église à la grâce wana bakuluna to ba policier ba ujana batindela biso awa bayende ko nyokola biso tina kati église bazui ba téléphone ba frère nyonso ba botoli kufi tozangi bana bakokunda biso te tokopolile na se biso babele ya biso moko tokufiri pwana nini bana mibali batambula te bakoko batambula te siko biso kokufa na biso nane mutu akukunda biso bana mibali bazate bana mibali bakoma bawumbu mabele ya biso moko tokufi pamba pwana bango mabele na bango bakenda bande ko balandi yo kani télévision pe ya ba chaîne nyonso bo mesani kolanda biso na pesi bino mbote na biso rabino que soki bo moni biso to sali descente c'est que quelque part nous voulons parler de la population. Est-ce que la population vit parce que ngai na zalara to équipe o ezalara mingi nde na population ezalara mingi très proche ya ba fait de société o ezali ko congolais ezali ko vivre chaque jour to y quelque part parce que to zuimbela ya population pe ba bengi biso na bandenge belé na bisika ebele babengi biso mbala ya ebele parce que bavure policière na coin oyo ya ville ya Kinshasa eza na niveau moko extraordinaire. Ça n'a pas de nom. Toze banini to betela bino lisolo te. Mais na senga kabino bo pesa ngai mutu na bino kasi mato ite. Et sengo na biso ezalaka parce que makambo to salaka e ko marati na ndaka bakondi. Makasi ya media yango wana mutu moya kangango ezalate. Mais kasi mokonzi ya mboka na yebi ko ezali awa na trône topé na bokondi boyo poye ba kopesa nde population assurance moko esika ko fanda avanda te sika wana ta soki azangi lipa kasi kimia ezala na kati ya ndako naye po to yebi ke soki déjà naza na kimia e ko permettre ngana zo lipa mais soki nazangi kimia nazangi nyonso na kosala ndenge nini na ko vivre le lenge nini to ye na komoro ya ville ya Kinshasa na kotika bandeko ba mba loba bino bo fongola mato ipe misu botala nini ezoleka na kwa boka fureur nini eza koto terrorisme ezo salama awa donc bomoni makambo esama na beni eza ba étranger eza bato ba bundisa biso bana bungandanga kuna eza bato ikolo mususu mais awa ezali bana mboka nde bazo semer terreur ya à mort. Est-ce que parti o ya ville eza Kinshasa te? Est-ce que o eza na kati ya Congo te? Bino boyoka témoignage ya moko na moko sima nango bozwa solution bo panzela ngai vidéo na lobaka bo komisa ngo pa bakondi papa général Kasongo et komela ye atala bato na ye to pe bambolombolo na ye makambo azali ko sala sur le terrain yo moko mona ndeni bato bazolela bato bazoka pasi mbongo donc soko vanda ka koto oza na droit ya kozala na iloko ya bien te oza na droit kutu ya kozala na pete na ko pesa victime moko mbote pete kotambo na ba victime susu bino mo bomona papa na pesi mbote mbote mama journaliste kombo nani awa toza wapi ya liboso na nous faut pesa na précision par rapport bon awa précisément toza na commune à Kimbanseke, quartier Mokali, sur quartier Mokali, na avenue Njoli, référence marché Mokumbi. Mon nom c'est Maya Mundeke Kouya. Naza l'un des victimes oyo barouja na bazo théoriser koto. Bete la biso, on a l'un des victimes ya bazo théoriser koto oui. Naza maître sportif. Naza pe
na ministère oyo biso ya EPST naza parmi les NIO baza non effectué biso. Ok, yo vandi depuis combien de temps au vendre dans le quartier? Bon, je suis né à Mokali, grandi aussi à Mokali, étudié aussi à Mokali, coché sur mon diplôme ici à Mokali. Naza pena moi na Mokali. Siko kala Mokali les akana kimia et baby depuis quand? Mokali précisément ba ko créer une insécurité, mais venant kutana na kuluna ke soda. Soda on appelle ça comme kutana kuluna ke soda. Ke soda, comme il m'a appelé Ujana. Bango ba tout na ramututé présentez-vous et l'autre côté dès que bazo mona yo simba ye bende na krina bango ba bimisa wana nyoso to za nango bazo botola bazo donc sans excuse. En plein entraînement na na combat na sous région matete na daté le premier tozo préparer na ba clette na premier nini le premier sommes quel mois toza na mois octobre le premier novembre de toza toi le premier octobre tozo préparer pour la compétition de la Coupe du Congo, il y a Kakoshi King Boxing, la sous-région matérielle qui tirait les Alaguana. C'était vendredi soir. Après avoir aussi travaillé, côté de Bissau, oh, ça un sportif, on s'est présenté, bah, 4 n'a voir même 4 sportifs. Abandi ko menacer ba tonto bazalakia. Ba bazaki ko mela masanga pour na teka moi, nazara moi staff na ba to mela masanga bière, na moi ça teka masanga ya dépôt. Bani mango menace wana ko théoriser ba bazala ki masanga pou ba to ni ko kimale ba koti verti na ndaku ba ko récupérer tous ezala ki bien ndé comment que niveau comment on be kepana tu yanga ya amplificateur be kepana tu à travers tout ba auto sale lara bani ko bimanango bon na mona ki bongo ça n'est pas aller to bani ko potana bango jusqu'à tel point ba moni que notre azama ka so sportif ba ju ballonnette ba poignarder nga na mutu bandi ko beta ba balle plus de 21 balles ti na kati ya ndako abetwa bal preuve yango edu yango ya bal babeta ko na ndako le reste ba metto maki on auditorat dossier ça na niveau auditorat mikanda yango numéro ya dossier yango tozo mona réaction mon côté yango to moni bino apandisa ngo etake média oyo sangwe kena ti ba konzi ba mona ba ki de do mona phénomène au bazo sala biso koto pe na zanga mote ezana bato ba bete masasi baza mort jusqu'à bazo landela bangote tina bandako ko kote bato ko buka bandako o mona bango pe bazali ba victime bazali donc ils ont sala biso passe tozo la la to 18h muna mutu banambango net ngai mutu ki respect naza congolais naza rwandais naza étranger te mais bazo créer une sécurité pour na biso siko to ko suka to ko vanda na bana na ba papa na ba mama sikoyo papa awa tango bazaki babetaki yo ba poignardaki yo na mutu okendaki na hôpital na hôpital na ma sœur eza plus proche awa bazaki charge en tout cas ba edaki ngai basungi ngai maintenant tikali biso deuxième étape pour nini bakena nga scanner parce que babi ballonnette alors donc yo kenga mbeza poison mais faut beta masasi ke ballonnette jusque là tozaki ko na problème réaction exactement jusque là na mbunga ko kena ngona na scanner exact parce que ils ont tout pris ba union surtout ezalaka bien bakenango siko na tuni papa nani siko azoki soina na hôpital soina ngeza kaka bande ko ba gens à quartier sensibilisation à quartier souci wana ko yeba ko vana bande basungaki ngai na niveau que non na meka ko rétablir pour na kufa ngai déjà mort toko kota la partie wana ya toko kota la partie wana ya mutu ndenge ni ekomi lelo mutu yango pena en tout cas na rétablir na ngai malgré tout ça nango na mutu balongolanga babali no tout ce qu'on a zokomi langa normalement mutunde ezanga soki moye bimi na vanda raté na lela mutu il faut na chapeau na zaka kolata chapeau te na kolata chapeau compte ni ya blessure wana bachanga ba blessure pour tout le monde na moment mutu eswaka ngai makasi na moyi siko yozo senga nini na ba kambi ya mboka bon na senga na ba kambi ya mboka en tout cas tozana posa balukla biso police eza professionnel eux à proximité. Ok, na moni ba interroger mais se présentez-vous et zala bongo. To boy bangote, baza ba japonais pour sécuriser biso. Mais bango mieux vena kutana kuluna ke police. Parce que na kutela bango ifona kima. Bango boto langa nyo surtout. Kuluna na ko senga pardon ko zata 500 na ko pesa e. Akoyo kama publicité. Pe bazo bango ba yebi ba condité ba yebi ni intervention kuto ya major ya biso plus proche a betela masi ba biso toza ba soda ya général ya motute. Ba ya banani ba soda na. Soda ya JKK. So JKK to so ba to so biso to ba FARDC. Toza ti technique ya police toza ba JKK biso toza former JKK toza ba policier bleu bosangana te biso JKK c'est-à-dire to yebite soki laksaka nini bango mikabola la police bakoma na niveau na bango bakanga bato bayeba se prévenir nga ba soda bakangi former ba soda babeti bango film siko papa oyo simbi na liboko awo ezani oyo ndenge basalaki ngai ono soto ozomona sans makila ne ba menasaki nga bakatanga bilamba ne babetanga na koyaki ala goye na zoye bate pona na se trouver na hôpital
oyo nyonso to eza makila ndenge basalaki nga na photo oyo à l'hôpital, mais après, mais pendant l'événement, ils allaient peu, bon, on a l'image de ce sur place, et tant que médias besoin de d'accord, on a pensé à nous papa Bandai Koloba, avant na yapa na yo, papa bonjour. Bonjour maman, nanga na sepeli, na mkwalelo, en tout cas, nous na moni bino sengo mingi. Pour autres hommes na oyo, les événements mobile, dans deuxième guerre mondiale, sur troisième guerre mondiale, les zones à Kata Mokali, pourtant la commune à Kimbanse, qui est quartier Mokali, na quartier na Veninjoli, na Mukumbi. Mais bachele biso to ça que bachele so policier oyo ba creuser quartier pour kimezala mais ba ko tila biso nde bando ki ba policier ba ujana ba betara masasi awa na Mokali awa e koma kwa Beni donc oza mo konzi pena appela ata général so va na Mokali awa 2 jours 3 jours après sa réponse donc à chaque jour massa beta maka mon côté beta mata 100 pièces na journée moko ta 200 pièces c'est massas et bimaka journée moko. Donc, bana to vanda soute biso appareil to mo kimandako fo bima kozonga na yo fo ya show okotanda so kotanda ko bo maso di bando so matalipa atangu ba defoti na mwana mukie so me lipa na nguba donc ah pena eza pasi en tout cas so to bito tambola quartier Mokali awa o mona ba événement o ba ujana ba sali na kata Mokali awa eza buzoba ya mabe makasi donc faut être so police moko boye donc ni to zalaka donc lelo pena o to vandi boye to za mal à l'aise ni to vandi awa to vandi ka pona bino so binote to vanda boye to kanga linganga boye na bana oyo c'est que ba pandisa on peut bando ba roya côté na bino eza pasi na ndenge to zo bisa bino vérité pena vérité a boye ngana papa bana papa cet enfant déjà souci mawa dans bana po tambola ke musala na réseau ke bana batikela mibali ba vivre ndenge nini ba tambola ndenge nini donc to koma kanga bana ko to tinda bana na mikie ko ba suma so de loko te ba kasa ba tiso a policier moi bien o ba krize biso ba tela biso na biloko na biso de ba policier na batuna carte électeur batuna raté batuna présenter te ba ko comment maso amonio to zo nzela boy simba ye so ba simbio ba papa te ba koko te ba mama te de ba kota beti na bandako so mona kim na ndako tina chambre balandaka voilà moi na sali eloko asali eloko te rotina mona kisi ta mona mbale so tinde kisi ozoki mambango tina ndako so ya kimba ba kotinda mutu na bango ba bureau de bazo ya lokuta alali tina ndako si mona bureau da côté est-ce que ba kota ne eloko nyuso ya ndako bazo ta téléphone batika raté donc en tout cas l'état la biso gouvernement ala ndela biso bango commandaka songo en tout cas ba tundela biso na Mokali côté général Kasongo ba tundela biso na Mokali côté ba ko boma biso bakopesa boto bakopesa biso teke tozala kimia te bakombriende ba congolais ba peuple congolais na yo ya Mokali ba mal à l'aise donc benga bango benda bango matoi bayoka so bayoka yo po achaka motema ne pa na yo biso pe oche motema pa na yo mais so solile bango bente biso pe ba congolais tucheka motema pa e pa na yo bongisa bango baza benda matoi basola na yo wana biso OK frontière okata kuna basola bien ba peuple na ye na peuple na yo bazaki kimia. D'accord maman to moni pe mama awa tikana poussa na malembe maman boni bien maman yo poza ki victime biso de bakota so na kati l'église à la grâce bana lelo ka abjour bazokisa kié za ko la jeudi et vendredi nde ba yo sala action pa na ibanda biso pa la jeudi na église ba frère balala ki veut ba koti bazui ba téléphone nyonso na kati église à la grâce wana ba kuluna to ba policier ba ujana batindela biso awa ba yende ko nyokola biso tina kati église bazui ba téléphone ba frère nyonso ba botoli ti le makamala pe ba ko funde pe ba ninga ba ujana kuna na Saint Hilaire ti le ba na pe makamala te kenda ka bongo ba téléphone nyonso ba frère na kati église na libanda te na kati église à la grâce ba boto ba téléphone nyonso ba frère balala ki veiller ezalaka te to na mboka Congo comme ko mboka na biso te lokola batu mususu nyonso masasa ko buto lelo e beti lokola na guerre masasa beti banda 5 heures masasa zo beti lokola na guerre wana masasa ebeta wapi ebeta na ngambu na biso zo beta bakoti batanga kasi bakenaki ko prière à tongo bakote bango bazuna ba pasteur na ba frère na bango nyonso ba sœur bakangi bango na bato baleki na matanga bazui bango nyonso bakena na bango ezalaka te mama ko so bakangi bango bongo babimaka ndenge ni 500 000 so ezate ko beta banda 5 heures badinisi na kati ya mai babimisi babandi ko beta lokola nyama maboka ba jeune garçon monsieur esala te moya ko leza te ya frère na biso moko te esala te ti le ba koma laisser jeune garçon ba koma ko laisser pa maman na bango wana bakanga ki ba menota ki etoni ninde salama bakanga ki basinga bakangi basinga ba serré maboka eza ko vimba ti siko maboka ya jeune garçon na ezo sala te mo ezo laisser ko sokola bazo sokola e to vivre kwa na mboka na biso te to bite soto kende wapi
Okay, merci beaucoup tous papa kuna bon to telema to kende ko luka bato mususu ko telema na yo migra zela maman 2 minutes migra na telemi papa boni moi qui miam papa yo poza victime ya makambo nga za victime pa baujana bakanganga na misu ya mwana nanga même respect zate devant bana nanga respect zate devant moi sinanga na telemisi moto na ke nozo mwana na école poza na maternelle na surtout ka simba ye cri na bango bengaka simba ye asimanga boy natali boy te mapele na za muta leta moi pe na banga bango ezate problème nini dès que nazo tuna problème nini gauche droite donc nzoto na ngai comme des instruments na bango papa moko za France nanga aza major amoni peut-être ayebi ngande nazalela ka jamais ba ko beta mono problème nini ba bimi wana plus de 20 bango nyoso na minuki baba diko beta masasa binga papa nga za major na bi mono mwana nanga biete tozana ala voisin nanga problème nini ba beti masasa ba beteli major masasa na makolo ko pousse na te biso ka général Kasongo biso to senga si seulement si baza ba police to ebi que policier azaka mieux placé pour nous garder peuple na biloko na ye o komi agression ba osala contre peuple biso population to za kolemba to lembi déjà to sengi na bino bakonzi si seulement si que ba yo ke la général Kasongo to ebi que ba policier na bazaki ba manipulaire ba bimisa bango na pour l'élection 2018 pour ba traquer ba kinwa nyoso pour ba neutraliser ba kino nyoso bezana ba kino o ba se comportera bien vomena vivre na kulu na kena ujana ba panza unité na ujana bazo ba arme bazana ngo ba pesa na la police communale police ya proximité ndeto sengi peuple avanda na ye non que police azo ko agresser ko menacer peuple ko torturer peuple tozana ba bali bali maboko zo sala susute na quartier ko torturer ko diembisa bango ko apandre bango bon eza bien te to sengi en tout cas général Kasongo comme babi ba yo kaka yo moi ko tinda ta jeune garçon na kwanza ezate même mineur bazo kanga autant ba kanga bango bénéfice bango bazana ngo zani amende 500 000 soki bozana mbongo mukie bakoko ndima suka 150 000 soki baba 500 000 ezaloza papa za suka pembe baye bango te donc maman bazo kongola donc bazo tozana ba maman bazo kangi bango na lupango bakenda ko se retrouver tina ba direction na bango 500 000 merci. Toza maman azoyo maman poussana boye donc bino mo bozo mona biso tozo lobelo côté to sali commentaire mon côté yango tozo yoka maman fanda wana. Bonjour maman. Bonjour. Maman tala kuna ndezali caméra maman yo zala victime ya makambo ba kanga yo pe déjà. Merci pour la parole. Ngai mama nazali koloba na ajo yanga. Nazana 3e génération. Toza na pete na mukali. Mukali toza na pete à cause ya bojana. Soki tozala ki na la police. Eza ndenge mususu. Général yo yaki kena yoko tika bojana pon intervention ya bakuluna. Me bayaki pon na viol. Bayaki pon intervention ya bakuluna te. Bazo kote la biso na bandako. Var meme nga mama na zoloba na koma tina te pem. Kangayo. Bakanganga. Ba betanga na façon moko ekokite na yebite. Mais général oza mwana mboka toza bapaya te o mabele na biso tokoki konyoka mateto ko mabengra na mabele na biso toza ba Rwanda te biso toza ba na Congo toko sepela na mabele na biso comme il faut tozolo bana yo général ba ojana bambwa bakata matoi bayokela kande yo la police ezali susu na opportunité ya kolobake mabele oza ya biso bojana na boteli kokanga bato na bandako kokota tala ndako ndenge bapanta na batol toza wapi biso toza indépendante toza baumbu ya nani na kati ya Congo eza mutakale eza na décalete pona nini etake nga mama ya boye tozoli na maboko ya bana ba compagnie baza ezate mwana bima na balabala te 20h 19h mwana kotambola te soki bakangi ye bakokanga basinga lokola ntaba ngulu kutu aza na valeur amende bandi 500 000 150 000
visite ya pamba soki bakangi moto oza na 10 000 to kokota kuna te bazobenga no lokola ntaba eza nini toza wapi pardon papa général na fingi te sala tu zongisa bolingo ke toza na mboka na biso tozobatela peuple congolais biso toza na bobata mite tozonyokwama surtout quartier Mokali tonyokwami lokola banyama pona nini et pourtant toza ba mama ya mboka toboti bana na kati ya mboka tozo vivre lokola bapa ya moko boy ata na Angola to vivra ka modèle te eza nini. Merci maman. Olanda batu te na kati ya église yo nzambe azo protéger biso ko kanga batu ko botola biloko soki bakoti na ndako bazotika eloko moko te swati mbongo swati bilamba bazokende nango toza na kimia te toza na insécurité makasi epa baujana. D'accord maman bandeko boni mo uti ko yoka ndenge mama lobi na mpasi na motema nyonso ndenge nini yazali oya moni pa vivre awa kasi bo mona ndenge ni mama bazali kolela mama fanda po ngana zala nazonga mama asima yo fanda mama boni bien tala kuna tata tokufi tozangi bana bakokunda biso te tokoporile na se biso mabele ya biso moko tokufiri pwana nini bana mibali batambula te bakoko batambula te siko biso kokufa na biso nane mutu akukunda biso bana mibali bazate bana mibali bakoma bawumbu mabele ya biso moko tokufi pamba pwana bango mabele na bango bakenda tolobi boyi bakenda bazela lisusu awa te siko biso bana mibali bango bakumi bawumbu paba tokumi bawumbu biso ndenge tokumi na gipaka na biso boye nani mutu akukunda biso tozangi bana mibali tozangi ba mibali banani bati bakobogola biso baleka bana baleka te bakoshola te bakenda na gikosho bakenda te kaka sika ikuma ya bango bakenda kozungisa bango lisusu awa te mabele eza ya bango te tozolila kaka tata tokondi pwana bano tala bana ndenge bakuma na bango bawumbu. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman balobi poza ki moko ya victime na makambo oyo olobi nini makambo mama ezopesa biso pasi bandenge tokoti awa na kati ya Mokali ezalaka zamba na esobe nde na mbulo yo na tango mubutu tozalaka malamu na mbulo penzo tozali toza malamu te na bana mibali bakomi komona biso bakomi en tout cas pasi na bana mibali bana esika kofanda zate mwana za na kati ya lupango bojana bakokota bapie na nundaku bakangi mwana bakobandgo nyata yo mama soko okeloba bakangi na yo mama babanji ko beta yo masiasa atozolala te masiasa we pala biso ezo banda 17h e banji te tongo tokomi lokola kote bazobunda bitumba kuna kutu ezo bazozala bazui repo awe pala biso na Mokali repo ezate ko beta bana basenga bana bakomi defo ezala mutu ango asali mabe asali mbeba bamemaka ye nanu esika oyo basambisaka mutu likambo bango nanu basambisi mutu te bakobandiko so bambeli bazochuba la mutu masasi batu bakoma pemete na tango mubuto za soki bayokanga mutu na tango bakangi mutu bino batu apembeni bokobima botali esika ndenge bakangi mutu wana na ndenge kote bazokende na ye awa lelo na batu na bino bojana bochinji balingi te batu babenda na pembeni soki yogetuna asali nini bakangi babanji kobeta na yo mama ochikali mutakala bazoki nokochinjika yo nzoto la biso ba mama ezali susu na valer te na batata na ya bana tobochi bana bakomi komona biso ba mama mutakala biso pe to banji komona lisusu bana mutakala bakoni awa na Mokali en tout cas toza na pasi difficulté moko toza nango eza kosakana te siko soki munguni akoteli biso na Mokali awa ndenge tochikali ba mama ba veve boy totonji Mokali mobimba siko nani akomeka kolandela mungunya nde bana mibali bazala posa poko kweya pe yo mama mwana mobala koya kotombola yo lelo bana mibali bazate ezala wuti na classe azana uniforme bakokanga ye
osengi nini na l'état congolais poto tosengi na l'état asa aluka solution mpona bojana na ye oyo atinda na mokali na ntango akala na ntango mobutu azali na bojana te ye ndeni akelukela biso bojana aye komemela biso na mokali mpo baya. Oui, merci maman la parole. Merci naza moko oya sangani na ndeko na nga sportif bakote na lopango ba nga pe na boxer na bundaka na fédération pe bibiso tito sala ba entraînement na biso ba bibiso ba oui ba boxer na biso bazali mais musala o basoda bazoa ko sala na quartier ba to trouver ngote ke oui bazaka basoda bango batindeli biso ke basoda na Congo ta ba ujana toyebaki bango na bakombo na ba ujana te bango nde bapesi bango teti na kombo bapesi babakisi bango wana mais basoda kala ba ndeko se comporter boende bango ba se comporter te ngande na zabu na mwa mobali moko na libota na biso na mama na nga mwasi mais so basangisi ngai longo place moko na mama mitakala elobi nango mama eza propreté même si bango mo batu ba osala ngo mabe so bakomi na kati ba mo seka biso yango to biki ya bango so mwa eza bolongola bango botela biso basoda o bazana maison communale ya nde ba ko sangana na biso longo peut-être bakoyo ka moral na biso peuple po bango bazo ka lingala te so ki na déclaration kuna bazo beta bayoka lingala te bazoyoka lingala te misu bazo bachiluba misu bazo babaki rwandais misu kiswahili do bato batindi koto no baka majorité bana bango ka ba rwandais ba congolais te po congolais ka mawa ndeko ni congolais ndeti boye ce n'est pas bien ngai na yoti ko landa biloko na ngai ba gants ndeti boye na za boxer ba gants na ngai na sala na entraînement même si na fédération ba yebi bango bazwa ngoya za soda simba manduki akozwa ba gants ya biso ba boxer po sala na ngonini ekomi lokola nzota bato ekomi lokola basaki kuna na kati ya boloko alati baga na biso akomi kobetela ngo ba prisonnier ce n'est pas normal na éviter général Kasongo so atinde bango ba kosala musala bongo na éviter ce que za bongo en tout cas bo aider biso so boko longola bango bien boko changer bango ata et ça la biso ata moi bien en tout cas ils a peu bien na CPL. Merci beaucoup. Donc, tu as vraiment na souka tu as témoignage à souka pour tolongwa. Dans les cas, insister que badoui au bon moment les alaraso qui bale lâché, doui onde koyaka. Babina presque banda connaît ce zali parce que yangonde montu et comme il vit na bango, comme le quoi nguba na banda ka batnyo papa na lomba mingi okoko lobani. Merci maman na parole pesingai. Bon biso petoza ba bandeko to vivre na katsa mokali. En tout cas, que vivre na biso na mokali est comme une insécurité. Insécurité wana eza isusu ya kuluna te, eza ya bato bazo salela biso ba désordre te ben civique te mais comme siko ya la police. La police yango wana eza territorial te, la police yango si c'est ujana. Ujana biso na ngam na biso mokali to wana territorial. Tozana ba commando diko ba osa msalawa. Tozana ba lokese ba osa msalawa likolo tozana ba lieutenant tambwe ba osa msala o ba sécuriser ma lombango papa yo moni nini ba ujana basali ya mabe o ngana moni bazo kote sika tozali bazo torture biso na ba façon moko tozo koma paralysé ata o memi biso ou bien na ba massage oyo bazo benga ya ba clinique wana ekosimba te puisque to wana be exemplaire na katsa mabelo ya bana o ba torture lelo ba osimba ta bilamba te na banda ku pillage biloko ezokende ezaka ka fonction ya ba ujana wana botozo bate soki unité ou bien gouvernement commune balé ou comment puisque bazokanga na policier so bakangi na policier FARDC et bon ngai population oyo nazana ngai na titre te na katsa mboko ba sanga ndengeni c'est que gouvernement na biso baye banane ko identifier bango ba policier wana. Est-ce que bazali pena pour na combattre la population ou bien pour na détruire la population na ba bien naïe. D'accord, merci beaucoup papa. Merci. Merci donc bandeko. Je crois que bon moni binonyo so bo landi elongo vraiment la barabo pesa ngai ma moto na bino bo zwa émission bo panza yango partout. Soko quitter lio. Zo yango kabola yango pe comme la penza ba kondi po ba beka koluka solution parce que bandeko bazali na insécurité na coin oyo mboka bazali bandeko na biso o to fandaka na bango bazali ba congolais lokola yo na ngai alors faut ba vivre en paix lokola batu nyonso nzamba mona papa mbola bino tikete e comme la bino na kimia nyonso pe solution e bakozama pona bana ya koto ya mokali to kozana esengo mingi ya kozonga mukolo mususu to e bako beta lisolo na esengo nyonso balobake ya solo émission to salaki changement e ba ekokota. Au revoir.